Bon, nakala vraiment, nga na kolinga omi parce que nakala, babanda obenga nga mingi. Ok. Naki joueur kamelelo na kilelo. Bon, na ko lo baté que bazo benga nga te. Ils appellent via l'absence là, on a dit ça. Oui, tout justement quand nous avons trop en mouvement en cheval. Oui, nazo tambola trop même de konanga Belleville. Na pese ba bizu kota zali. Belleville mo buta baki orgaso so tambola mingi so vande sika moko wanande na otona programme ya musala. Mais comme nazo tambola moi na occasion osala vraiment musala exact mais pour l'instant na vandi. Na vendu vraiment. Peut-être ti année prochaine mais na aucun bouger mouké mais pour l'instant naza. Tu viens de parler de Maman Belleville. Comment tu trouves l'évolution sur de l'autre côté? Il y a Moussala, la Moussika Ozala qui même de près. Comment est-ce que je monte à Moussala les autres salles comment? Moussala les autres salles makito comme casse. Belleville vraiment bon, beaucoup de chapeaux vraiment. Aux autres salles Moussala bien vraiment. Moussala les autres qui aiment bien. Les autres qui n'est vraiment bien. Ok. Si c'était sur 10, tu as les côtés combien? Non, c'est 10. Ok. Non, c'est vraiment 10. Parce que tu as constaté, les autres, tu as misala n'ingeza ya kokufa. Belleville, n'a joué déjà pas Belleville, une fois n'a pas Belleville. N'a ok quand on s'est gagné, quand on a bon amuya, oh to misala kozwa, oh ba misala on peut s'habituer à miki n'a pas Belleville, après singa bon mo ya bien ngamu na kamwe. Consistant. Et c'était bien pour toi. Oui, très bien même. Très bien. Ngamu na ilekelenga oh bon, le na sai na musala malonga te na joué sur quelques tableaux kaka mais na zimbonga bien. Ok. Et après, tu dis ça va avec le théâtre. Oui, mais comment on a que oui, Nathan Oyo ça va déjà. Parce que ça va dans un paiement. Il y a que foutre. Attends, Nathan Wakalapé, ça qui n'a pas bien. Mais Nathan Oyo bien parce que Nayoki Belleville, na Sila, Moutubazo fouta bien. Ok. Est-ce que vous comprenez? Et déjà, bah, fouta, on a pris cet exemple, il y a Bella. Parce que na kende jouer kuna. Mais comme na joué na SBT, moi na pese exemple ya kuna ezati. Mais ndenge na yo kakake les deux mutu batikala bafutaka bien. Bien, ok. Et voilà. Donc t'as pas le regret en ça théâtre. Et wana vraiment la kala vraiment la comme ça mon affaire théâtre mais mon c'est mon travail. J'adore ça. Sérieux? Même si c'était à refaire, vous préférez toujours jouer la télé. Non, zongi Ok. Suika na sabo suika ona bisi vie bomano quelques jours après na zonga. Et quand on zonga bébé na nguluma. Théâtre. Ok. Ton gars a dit, s'est réveillé un bon matin, a dit maman, on a pu faire ça musa na au salaka et ils allaient au rendez-vous. Té na bisi ya sala ngote parce que tellement azara maye les mingi hein. So ka linga sa théâtre ça une place bazo baté. Et après place bato maye. Ah yo sala babilo mo boye ko leka. Ya na bisi ka vanda na ndako. Salut la famille, salut, bienvenue sur Family Bota News TV. Babi bakoyoka gu esilité bolanda eza ebele balobi awa vraiment on travaille bokoyoka organiser ndenga peseli masolo en tout cas bolanda na boke binyo so téléphone na tie liboso na bandi ko finga par exemple papa elombi. Ok. Na bandi ko finga bato déjà babima quoi président na Masebi. Ok. C'est drôle. Kapwa nini téléphone na vitesse ya YouTube et puis singa voir wana. Vraiment. Non. Parfois il faut tout respecter bateau déjà au total au binom. Que soit ça na mabena ina so mabena na bomba on a lipeka. Mais atika la ka mon vie. C'est un peu ça. Voilà la famille wana to qui vraiment organiser ndenge alobi ndenga lobeli Poutine. En tout cas na kotiela bien lisusu parti mosusu etikali bolanda ni au Orgazi alobi pour na Belleville. Donc Orgazi a vu vraiment ton na Belleville. Bah vu vraiment ton belé à jouer na Belleville. Nga na tala ba film na ba na Belleville. Alors tant que le banabino Belleville a différent bundimate. Belleville comportement ils a banda kala ils a leloté. Alingara vraiment buzo baté fait depuis longtemps, c'est pas seulement que aujourd'hui ndeto mona na monde YouTube ndenge komi. Donc Belleville comportement ni bo mona wana ya kolinga buzo baté ya mama comme ça mikimki za banda kala. En tout cas na rotiela bien sous parti oyo wana boyoka ki Orgazi ndenga pesi bani na ndenge alobi a pesi moi ba loge n'est pas Belleville mais boyoka lisusu en relation na yena na Belleville américain question au moins qui par rapport à ya ni batuna qui est ni question en tout cas to yoka lisusu boyoka na moment qui
et puis tokozonga kaka po tomeka kosala analyse ka nde nayebisa bino en tout cas Bella aza motu oyo nayebi te so nakoloba nini donc motu batémoignage nde moto esalaka malamu babi ntango moto aza na bomoi bato baopesa batémoignage ya boye il faut koyaka kolobela yango ntango bato batalaka bachaîne na biso bayeba pourquoi toza penepene ya Bellevue, pourquoi tokangama na Bellevue, pourquoi tolobela ya Bellevue, pourquoi parce que batémoignage oyo eza ya basérie ya CD mais le tala organisé azobeta yango sans polémique sans nini aobeta nini comme l'émission donc pour dire que eza babiloko moko eza vrai o orkaze ayebi na vie na ayebi kutu mamba polémique o tema azobeta histoire o ndenge ezali comme il faut alors to biso ba o tozana mpona koluka kodeni kaka vraiment Bellevue to meka koyoka na ba o batalaka balandaka na loba ntango nyonso ntango bolandaka boza na bino mwa bato bozaka naître bokocomprendre qui est Bellevue yango biso tomoni bemission boye toyaka vraiment mpona kolakisa bato kotalisa mokili qui est Bellevue Kanzila patronne, qui est Poutine de l'écriture, voilà. Et donc, comportement, isa ya banda kala, isa ya lilote. Non, tika bino lisusu bande kolanga, bo meka kolanda orgazi, ndenge ameki susu ko éclaircir pardon, concernant ndekonaye Bellevue Kanzila patronne, voilà, suivez. Ma bien angeza à la place, ba otonga mutunga pe na tiaka maloba. Sérieux? Oui, sérieux. Oui, c'est ça. Non, voilà. Voilà. Mais est-ce qu'on nakala, nazasu na osala bongo? Ce qui beza kokumisa te mais yemo kota azali so kota émission comprendre. So ba otongo mona ngapela melo cha de faire talinga. Orgazi tika makambo so sali sa bien te mutazo tonga yo oyi bateki yo poso na haya bazo tonga abanda ko pesa conseil wana mingi parce que ngani to jouer mingi pas major voilà et pas major bisadit parce que à part président nga masebe mutu pas bini singa su mingi na monde ya nzonzi ngeza major siko Bellevue aye abandi pe pas major tibiso wana abanda ki tout taka ko pesa conseil wana. Puis en plus, tu es banaki pe dia na eba ki pa na bango na bango ki pa na ba pe mingi na matungi wana famille pe ba yeba ki nga tutu côté wana vraiment les lots vraiment est comme longwa. OK. Mais comme on dit toujours, liboka ba toute la pilipili et si la à 100%. Voilà la famille, na seki ko to mukie. Orgazi, là c'est Orgazi vraiment c'est une fille bien. Azalaka vraiment ouverte moi la moitié yo azaka vraiment polele en tout cas na bande ko sepela pe na Orgazi makasi façon na sepela kaniso na loba la banda qui c'est comme ça azati pas za vivante bon na zo loba na banda qui par rapport à scène et a jouer quand on jouer vraiment kitoko au centre que oui toza na ba artiste écoute ba sermo benga na mona ka Orgazi ali moi na eba koute ki abala moi ça qui ndapte na ko ka ki abala ki ndapoto abala na poto donc c'est ça. Alors, boyoki ndenge apesi témoignage ya Bellevue. Orgazi lobi bien pour na ko s'inventer te mais azoloba pour na ko kumisa te mais likambo alobi likambo eza vrai. Abi likambo eza vrai ndenge ezaki ke soki bazotonga ndenge Bellevue abo afande koloba na ye. To bo beta lisolo mutu yo pozo chat eza pe pozo participer na eloko wana donc pour dire que Bella abanda déjà ko telemela ba makambo banda kala. Eza kutu lelo te nde YouTube ye depuis na moment ya CD ozomona depuis na moment ya CD azaki na pona ko telemela ba o ba bengi ba anti valeur ko telemela ba makambo ya mikimiki to yoki nde Orgazi ameki ko pesa biso ameki ko loba abeti na lisolo mais au moins la ka nde Orgazi abeti boye kaka eluki polémique et bendi ba problème boko yo kaka ikobenda ba problème pourquoi le bibongo ba conseiller ba analyse ozomona niveau monde na fizo kende donc Bellevue ninga zawana ceux qui comme tout monde le bibolamba Bellevue il faut benda problème il faut benda polémique il faut créer donc il faut créer que le mot boy en tout cas bande kolanga et ça passe pe mawa balobi bolamu ya mutu soki ezali eza kaka bande kolanga mutu so dans le comportement na na ko talisa bino pour dire que comportement Bellevue
abandon depuis kala wana kutuna anje kozwa mbongo te na bandi kosimba mbongo ndenge azosimba lelo te ozomona parce que na ba moment wana bande ko jouer oyebi théâtre kala ndenge ezalaki na ba série wana ezalaki na bambongo te nde lelo peut-être YouTube epesi bango mwa chance mais Bellevue déjà azalaki deja na motema wana ya bisika bato bazotya mwa trouble ya koluka kosangisa ya koluka koloba ozomona orgazi atatoli lelo alobi ke Bellevue ande koloba ne orgazi tika ya azalaki so bato bazotonga ya ye abakisaka mais Bellevue ande kotelemela ye abande kopesa conseil mingi sur ça pour dire que eza ndenge ya motema ya Bellevue eza ka mpona lelo te alors bino bato boyaka mpona lelo koya koloba ke ye kutu boye en tout cas bemission boye fo botala yango bocomprendre qui est Bellevue bocomprendre que cette dame aza mutu moko comportement na ye eza ya banda kala ozomona et un comportement ni abanda kala zaka nango aza dana motema oya kolinga bato aza na motema ya kosangisa alinga te bisika trouble ezali ya pesu ko tia trouble alinga te bisika bazotonga alingaka te parce que azopekisa orgasme donc pour dire que asepelaka te na bisika bazotonga siko bino bato boselaki baclique koloba ke Bellevue atongaki Bellevue kuta asalaki Bellevue donc pour vous dire que bozakanaka mpona kosala bakabale na bino ya mabe mpona Bellevue alors c'est dommage yango nomoni biso so tomoni bemission boye en tout cas nazapaka kutu te naleka te fo nazwa mpenzanga mpena ya kosala analyse au comprendre parce que wana orgazi alobi si mais biso siko fo toya kosala yango analyse toya vraiment kobimisa yango bien bandeko topartage analyse na biso topartage yango massivement pour que komela bato nyonso oyo baloba mabe mpona Bellevue oyo bamonaka ke bato wana bakosela Bellevue makambo bango mpe bazwaka mwa considération bacomprendre lelo ke Bellevue aza mutu moko na motema mosusu ape na bacomportement mosusu oyo bato ebele bazangi yango ozomona oyo bato ebele baza nango te me ye aza nango alors eloko wana eza richesse oyo eza kati na Bellevue yango omoni bato balukaka toujours baétouffe ka richesse na ye baétouffe eloko nzambe atia kati na ye parce que eza facilité à la famille motema bolingo ezaka donné à n'importe qui te moto nyonso ata azalaka na motema wana ya bolingo motema wana ya kimia motema wana ya kosangisa motema wana ya kopartage bandeko na ngai ezalaka pa moto nyonso te ozomona ezalaka pa moto nyonso te moto mosusu okoki omona aza na ye na mbongo ebele mais ayebi opartage te mais mutu mosusu omona ya moke aza nango aondima kopartage akabola te na ndeko eza nde ya mwana Bellevue abanda kosala yango depo azalaki na oyo moke lelo akomi nango mpe ami yango akoma ko apartageaka toyoki batémoignage toyoki ndenge orgazi alobi toyoki ndenge azalaka na susi ya bandeko na ayebisi orgazi ayebi ke oyo towutani mosika lelo nga nakomi boye orgazi azalaki lisusu te azalaki kokendekele ntanka orgazi akitaka kini Bellevue abengisi ye bango na tournage orgazi ajouaka tomona filme orgazi ajouaka ozomona aya abengisi ye bango na filme pour dire que motema wana azalaka nango eza na bato mosusu soki amoni yo bongo ata bojouaka na ekala ye lelo apeli awabeto paa kara awabeto kara ndeti kutu boyebana te ndeti kutu bozala na relation ata moko te ocomprendre abeto mpena kara abengi yo mpe te lo te mpo anipo ya komi deya likolo mais Bellevue aza na comportement la te Bellevue abenga tout le monde soko okiti na Kinshasa oluka lamuso eloko na moko boye neti so deya boremarka bato mingi bauta apoto mwa so baya en tout cas fo Bellevue ajouer na kati ya Bellevue TV ozomona eloko wana deya oyo eza kati ya Bellevue elakisaka bolingo elakisaka façon Bellevue azali façon se comportaka alors bato nyonso bazalaka na mpona koloba kobebisa image ya Bellevue en tout cas nzambe alimbisa bino ka nde nalobaka mais bolonga ete étoile ya nzambe so eza kati ya motu yo ata oza nani otika kolonga yango te mpo nzambe aza kati na ye azosala alors merci beaucoup na yo orgazi vraiment en tout cas Bellevue TV eza na ekoyambola maboko ya kofongama biso moko tokoloba na Bellevue abengela biso oyo ojouer parce que nga nayebi batalent na yo bafilme mo bojoua na Bellevue vraiment ya mbula ezobeta obande koteka manga en tout cas
film ane pesanga pasi na motema ozi Belvi opesi manga azolia manga lokwa soki ndenge nini en tout cas film esanga ba chair de poule en tout cas so oye na kati ya Belvi TV so ko jouer bela benga yo esala so bien makasi ba koyoka go makasi voilà en tout cas famille Libote on kana ki poto solo là babi ya malamu vraiment to zoateur ko lobela ngo pona Poutine na biso ko sala bien na linga bino mingi en tout cas na tiki bino bon consommer ba film na biso bye bye.